Jette les productions, peuple de Dieu, ceux qui jettent les productions à Yeboye, Elingi, de Koloba était, c'est que ma révélation, Ezali, peuple de Dieu, pour le Kolak Sabino, jette les productions, Ezali, Mutuma Bete, Banana Nzambe, Toye Wanakaka, pour le Kosungabino, pour un jour, Tokutana Nabino, Nabokondi Nzambe, peuple de Dieu, Bilumoko Sikoyo, Botala, Makambu Oyo, jette les productions, et Salami Lelo était, peuple de Dieu, Nanda Kunangai, Banana Nzambe, na vanda kiboye, la moko, na komi sikoyo, doko bondela, na motema langai, peuple de Dieu, balamoko, na sentir était, Djoto fatigue, balamoko, nazui, présence, ya Saint-Esprit, peuple de Dieu, à côté lingai, à komi sikoyo, ko révélé ngai était, Nzambe, azali, ko boma mokele, Zwa, makila, etia, na pokte, ya ndakuna yo, sikoyo ngai sikoyo, na tuni sikoyo, makila yango, na kozo yango wapi, Saint-Esprit, et pesingai, direction était, fungola Bible, fouiller, doroko mona, na Bible, suki, mokoboye, na Bible, ndege oyo, bandeko musoso, bali, koloba était, fungola Bible, doroko mona suki, ngai penza, na nzibaki yango te, mais, Saint-Esprit, et révélé ngai yeboko était, Zwa, Bible, fungola Bible, fouiller na Bible, okomona suki mokoboye, na kati, suki yango, zwa, bido ya mai, ta, suto ki wana na kati, mai wana mela yango, na banana yo, bo mela yango, na bandeko na yo nyonso oyo, bozali na bango, bo mela yango, ezali signe, ya makila, na pokti ya ndaku na yo, po, le temps de la fin, Nzambe, azali, koboma mokili, yebisa pe, baba mokili oyo babanga Nzambe bafungola ba Bible donc komona suki moko boye na kati bozwa yango botita yango na bido ya mai bo melisa bandeko na bino nyonso ezali lokola otie signe ya pokte ya ndaku na yo na makila na elonga na makila na Yesu tango esprit de mort ezali koya nde bino bokozala protéger po ete Nzambe azali koboma mokili oyo bino batu nyonso oyo signe wana ezali na bandako na bino na ba famille na bino bokozala protéger yango ete jetili ngai pe na sali kaka ndege Saint-Esprit azali kotinda ngai peuple de Dieu makambo oyo tango ba video ezali ko sikile peuple de Dieu mwana moko boyende mutu apesaki message oyo ngai koto na bwakisaki yango po ngai pe moto na tembe peuple de Dieu mais na jusqu'oyo révélation Saint-Esprit die moko lisoso a révélé ngai alobi na ngai ete tia makila na pokte ya ndakuna yo po esprit de mort ezali koya oyo koto eye ezali eloko te Nzambe azali koboma mokili oyo peuple de Dieu Nzambe azali koboma mokili oyo peuple de Dieu mutu nyonso oyo akomona video oyo osambelaka partager video oyo mususu ekosunga baninga mususu peuple de Dieu soki vema obondelaka Nzambe ondimelaka Nzambe seke suki ezali na Biblia na yo kota na chambre na yo fukama bondela fungola Bible na yo moko okomona signe ya suki Nzambe atindi yango na batu na ye nyonso soki omoni yango te c'est-à-dire ete obondelaka Nzambe te ezali signe ya makila pesa yango bandeko na yo nyonso bamela mai wana zwa suki wana ta yango na mai pesa bandeko na yo nyonso protéger bango po ete Nzambe azali koboma mokili oyo peuple de Dieu ezali ya solo mutu nyonso oyo abondelaka zwa Bible na yo kota na chambre bondela fungola botema na yo fungola Bible okomona signe ya suki Nzambe posa na ye ezali ete a protéger batu na ye po Nzambe azali koboma mokili oyo peuple de Dieu batu na tembe kota fungola Bible na yo bondela fungola motema na yo okomona suki na kati ya Bible ezali révélation ya Saint-Esprit ngai moko pe na ndimaki yango te même Saint-Esprit apesi ngai direction nde na fungoli Bible boye na moni yango mbala moko peuple de Dieu mutu oyo akomona video oyo makambo nyonso oyo Nzambe ayebisaka bino na Biblia kokomi kokisa na misu na bino peuple de Dieu Nzambe azali koboma mokili oyo peuple de Dieu esika ozali soki omoni suki te banda kosenga repentance pour na vie na yo peuple de Dieu ezali normalité au bon de la quand même